Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs Bisca Bozali Kolanda Biso na Kinshasa de partout dans le monde entier. Émission Quoi de neuf de ces jours reçoit pour vous. Encore une fois, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka. On l'a reçu la dernière fois, il a parlé ce qu'il pouvait parler. Aujourd'hui, on a encore l'occasion de le recevoir. Pour être à biso nini oyo aloba kite l'émission elekaki ba point nini oto toucha kite mitune ezali ya binona biso bien ezali ya mwana mboka Jean-Tiningo Bilambaka que je rappelle qu'il est gouverneur de la ville province de Kinshasa. Il est également président national du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle qui va bientôt totaliser 2 ans d'existence jour pour jour. Mbote na mwana mboka Jean-Tiningo Bilambaka. Mbote ndeko. To sepeli ko ya mboso suna mukolo ya lelo na émission na biso Quoi de neuf. Boni ville province à Kinshasa, boni Jean-Tiningo Bilambaka. Ngai personnellement nzoto ya malamu. Kinshasa bakinois nzoto eza malamu, ben mikakatano ezanga raté. On ba difficulté mingi pona mai matali ba transport. La première transport eza makasi na mboka. Ba pompe ba kuluna ndenge boyibi ezali. Grande ville nyonso. Ils ont des difficultés dans yango. Ouais, biso mikolo yo penza ba difficulté makasi. Ils na mai matali transport, ils ont passé ba embouteillage mo mingi. Bien dans ba quartier misusu, tout ça ba phénomène kuluna, ils ont continué. Lundi, tout ça la mwandambo yo environ 600 to tinda susu na kanyama kasese, police ils ont continué musala, mais ça ne suffit pas. On doit continuer encore ya kukanga bango pona kotindaka bango na kanya makasisi ba misusu pe baki na rapé prison. Merci mon mboka Jean-Tiningo Bilambaka. Mutu na biso ya mbwezali ete mwana mboka Jean-Tiningo Bilambaka zalaki na ba projet mususu oyo etikali jusque là na table parce que etikali quelques mois ou bien quelques jours oyo mwana mboka Jean-Tiningo Bilambaka ako céder ebongana ya ville ya Kinshasa na mutu mususu ba projet oyo kokisa kite ezalaki na faute ya temps to ezalaki na manque ya ba moyens ou ezalaki nini? Est-ce que parce que le basuna ba kinois que oyo alobino ozali incompétent azali sorcier? Bon, d'abord dit pour na oyo etali ngai moko personnellement mutu moko te oyo ayebi ngai oyo amoni ngai na sa misala ngata Kinshasa agoyi ko fiotola mbanga na ye aloba keno voilà moi mobali wana azali incompétent. C'est-à-dire que yemoko aibi eloko incompétence et l'incolbaté. C'est vrai, tu as une ambition et belé pour la ville de Kinshasa. Mais tu as des difficultés. Moi, mingi lié na financement, lié dans le baki mbalo et le kaki, tu as des difficultés. Ma kasi, ma projet, tu as une belé, mais ma coquille et permettre de tout ça là-bas. Le projet en main, nous avons quand même initié pas mal de projets. Oyo, tout ça là. Ce qui peut faciliter, au moins, c'est Manabiso, Barosala. Avec ce projet, il y a Metrokin. Oyo, tu initié qui? Tu peux qui bana Kinshasa, à Congolais. Bazana ba la kata Kinshasa, Mboka Kinshasa, ou bien la kata Mboka Congo. Bato ya boanya bazai belé. Bilenge mibali bilenge basi bazala maile na bango po nzamba pesa bango baza pe ko développer ba projet na ndenge ekoki na kutala ki bandeko ya TCC société na bango ko na TCC baza ba congolais comme na DG associé na comme Eric Meonga a un projet ya ko tia train na kati ya ville ya Kinshasa projet wana abana nango depuis 2007. Donc le lot ça fait presque 17 ans. Avant le projet wana. Mais moto il y a citoyen pour simbaye pe pour tambu sa projet wana que les bouchettes. Dans la commis gouverneur en 2019 dans le mois de mai, dans le mois de septembre peut tout signer protocole d'accord. Tu bien si ba chinois, tu bien si ba français, tu bien si ba italien, tu bien si même ba sénégalais. Pour nous ça c'est biso, tu étoffé projet wana
pe comme président projet moko bancable pour tout kokosala yango na kati ya Kinshasa. Alors tout ça yango projet Poussani ba étude d'union sur la faisabilité et salami ba étude il y a impact environnemental et salami tout bandi peut déjà amorce. Le gouvernement central a payé déjà 20 millions de dollars ba payé na Beseko malembe tous ali ko poussana pour être bala Kinshasa après près de 40 ans voire 50 ans ba monde a train il y a solo ndenge za na poto ba monde yango na kati ya Kinshasa pe makambo ya bambouteillage ici là makambo ya bawewa ekweye ekita eza sous l'impact de ne combina soka mais jusque là makambo train yango comme soko tika yango pe makambo ya ba catch ekoka aussi là bomoni tant vous allez gouverneur vous avez ça ba projet pour la yoté vous avez un projet pour la postérité pour la bateau bazoya bamona pe ba se pela misala oyo salaki so sali yango kaka pona eloko oyo zali da pouvoir au risque au sala projet atamokote parce que il est difficile pour un projet le ya métro kin ou aussi ça na mandat moko. Alors projet wana nous avons commencé l'amorce sous la bénédiction il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi au biso to allez matérialiser vision. Alors projet bandi mais et ça peut-être ngate mo aussi ça yango bato ba ya sima nde ba aussi ça misala oyo etikali ya osala. Mais il que nous avons fait le nécessaire pour lancer ma projet belé misusu esili nanté mais ma projet miné ne lancer au esili na ko goloba ba balaba lokola Secomaf il a projet moko mené il y a plus de 16 km. Il faut continuer yango et que ti na Congo central ba balaba lokola avenue de la Paix tout ça déjà 13 km mais il faut continuer yango le sous balaba lokola balabala Mombele tout aussi to bandi tout aussi sinon te balabala esili ezali balabala Secomaf to sali 16 km balabala elenge ça esili complètement et tu to refaire Pongunza mais esili yango bazaza kotambola balabala Kikwit to sali to silisi ba pont Bongolo na balabala Bongolo nyonso to sali balabala Birmanie balabala Manifeste balabala Landu balabala Ngiringiri balabala Makanza balabala Sosa balabala Chaba balabala Sport balabala Mpozo Victoire Permanence balabala les tellement évelés vie chrétienne moi namboka gentil tellement évelé kwa mutu il y a plusieurs choses na makambo uti koloba tozo d'abord sima na makambo tali kuluna parce que ozali initiateur okokende okomi kokende liboso ya mituna o tozali na ngona to tunité tozonga na makambo tali insécurité na Kinshasa outi ko soulever point moko important le makambo tali kuluna ozali initiateur yo avec le général Kassongo à l'époque Sylvain il y a les loto mona ba kuluna ba koma kokende kanya makasese na apparemment comme si un temps okipaka sous makambo wana te ndenge ezalaki kala Gentiningo Bilambaka soki babenga kuluna quelque part okomona ye moko s'impliquer na yango bakei kotinda bango na kanya makasese on ne voit plus Gentiningo Bilambaka présenter le kuluna à la presse ndenge ezalaki lokola na mibwe utayi koleka nini eleki na côté wana bon tout ça continuer mais il y avait bon tout ça là et les gars na presté mais tout ça là yango lundi après demain lobby là dimanche lobby Rolanda kuna vous allez lundi il y a autant d'épisodes dans le commissariat provincial il y a la police il y a ville de Kinshasa et pas wapi na représenter bakuluna peut trouver ça yango na bato akanya makasese il y a service national ba bango na kanya makasese na Katanga donc il y a misala tout ça la tango nyonso mais des fois tu piolo la rangote parce que vous avez dans le temps peut-être dans ce bon botindara bon oui au tali ou l'équipe rapidement oui c'est moi batindara dans sous dans téléphone ou bien bon baza combien au baza 800 bon botinda bon
Mais tant que tu l'accès, mais est-ce que tu vas l'accès parce qu'il est question que Mbaloyo, Mingi, doit prendre une condamnation ferme. Voilà, merci mon amboka Gentil Bilambaka pour Yano. Au Tiko soulevé point à Mamouitali transport. Kinshasa devient de plus en plus invivable. La montée des motos na Katsa Kinshasa. Politique nino boté en place pour que l'élo monte à la moto et à la sous parce qu'ils se font la loi eux-mêmes les motards dans la ville province de Kinshasa. Bon, voilà les hommes mais ils ont un nombre penza qui toko mingi na banzi sur la pêche ya nona et ko édifier yo pe et ko édifier bandeko baza ko la biso na ba ya nizani ba télévision réponse et ko édifier yo moko d'abord pe ko édifier bandeko baza ko la biso na ba télévision bisika bazali la banzi tango nazaki élu comme gouverneur en 2019 le 10 avril. Quand on commence dans le mois de mai, je pense le 7 mai, mais aussi la remise et reprise. Quand on commence dans le mois de août 2019, dans cette interview, on a dit dans Mboka Oyo, surtout le train urbain, on a comme sous na bateau makolo, na bateau pousse-pousse, na bateau vélo. Na ba to ba moto donc ba wewa na ba ministre na ba généraux to banda ko abandonner ba bitu kana nzela et to banda ko tambola makolo ti soit aux zones ndako soit au ke musala makolo parce que dans une ville de l'autre côté il y a plus de 18 millions d'habitants voire 20 millions d'habitants tout ça a train urbain T oui train et donc on peut sa possibilité na ba passager. Et il doit plus de 3200 personnes dans Malamoko, bah continuer à train, puis bah qui bisca bango bazar ok. Mais voiture ya muke, bah catch. Il doit 3 à 4 personnes. Et il doit bah espace belé. Train ils ont un circuit nango, il a dit circuit nango il a fermé. Mintu ko kota kanzela il y a 30 bah camion ko kota train ils ont voie moko express, ils doivent permettre bah voyager en toute sécurité. Et puis, na confort moko oyo et sengeli. Biso et photo zonga na train de na 1960 tant aux indépendance, la ville de Kinshasa tozali 400 000 habitants. Na 400 000 habitants, on va souhaiter des transports Misato, il y a ba bus. Pe tozalaki na société à train urbain, les chemins de fer. Alors bato kende Rifla, la train, bazo kene Mamasina, bazo kene Kitambo, bazo kene Kinsuka, bazo kene Mongafula, bazo kene la train, bazo komanda Kitambo, la train. Mais le roko kuta batu belé, batelemi na Kitambo magasin, bazo ko za transport. Transport wana, ils allaient taxi-bus, ils allaient ba catch, ba mituka mkemki to benga catch, ils allaient ba moto. Ba mituka etondi ebelé. Bato baza ebelé mais baza nango ebelé te mais soka train moko eleki wana bato nyonso basili vraiment d'où projet à train et projet moko eko apporter vitalité moko na kati ya mboka oyo bato bakokama soki tobandi projet ya tata mokonzi ayebi yango wana atindaki pesaki ndimisa bapesa 20 millions de dollars bapesi biso te bapesi yango epai ya Beseko aza kogérer mbongo wana malembe pe ceux qui projet ils ont bandi amorce pe to bandi que d'ici 3 ans to inaugurer le premier 30 km au bandi na gare centrale pe kokende côté il y a aéroport voilà ba projet à Nemorande il faut tout ça. Comment voulez-vous dans une ville nous sommes en 1960 avec 400 000 habitants, tous en bas train, tous en bas bus. Tout comme en 2024, train égalité, bas bus. 42 tata mokozizanga du pouvoir, tout comme en 2021, 2022, des bas bus, des moins bilés. Mais écoutez, ce n'est pas suffisant. Il faut train là.
tant que train ekoya okomona ba moto et aux assos ebelete et ko diminuer d'où nazo kosenga jana ba bandeko na biso ba wewa ba banda dia ko la misala misusu ya maboko lokola maçonnerie lokola plomberie misala ebele ba corps de métier ba kota ba yeko parce que tant que train ko banda bango ba ozapeza na misala somingi même bandeko na biso ba ko kumba ba catch ba tu mike ko do catch ça sera difficile pour moto qui nous na catch alors que train ya malonga ezali eza na sécurité eza na confort eza na wifi na kati eza na koso moment koka na kati omeli ozo voyager bien au que na ville koti bien na kitamo magasin oketi na gare centrale obetino inde ok na magasin et c'est ozo kende ainsi de suite donc surtout comme na niveau wana bomona ke ba catch ilimwe epakati ba wewa ilimwe isili et puis mboka et gozonga na elengi même makambo ya salubrité ekodiminuer parce que bato baza kotonda mingi na nzela baza na eloko ya kosala te baza kozela kaka baza na bamotula moko bakozela bapassager baya bamata bakende et puis le fait pour eux de squatter au même moment pendant longtemps au même endroit et osalaka ntango mosusu bakolia mwa kwanga babwaki papier na nzela bakolia mwa likabu babwaki sachet bakokolia mwa kundulubeef babwaki linzanza na nzela voilà kundulubeef corn beef alors voilà tu vois yango na omona mwa basanité eza kokota mais soki bato baye nango na kati ya train boza na poubelle et tout ça moyen mutu atia sanité ezali donc babiloko mosusu il faut tozongela yango po ete mboka etelema ekende liboso. Mwana mboka Gentiningo Bilambaka, tout ce que vous avez réalisé na Kinshasa, Avenue Lengesa, marché central, stade tout consort, batuba koloba Gentiningo Bilambaka zana bilanté, Kinshasa bopeto est voué à l'échec. Nini ekomela ki programme Kinshasa bopeto to uti ko mona dernièrement na Luanda ko réceptionner mituka et puis olaka ki yango émission de kai ke mituke c'est komaki misale ko banda ko salema na Kinshasa nini ko sala ke jusque là misale zo banda te et pourquoi seulement na suka ya mandat na yo parce que nyonso sali bat ba ko mona ngote parce que bosoto e koleka ndenge lo bagi mbaleliki solidarité interinstitutionnelle les appenda malamu te na kati ya mboka na biso yo moto soko zo sa eloko na yo et là au kende liboso bato mosusu bakosepela te mais bato mosusu bakosepela ndenge nini jo wana azwi pouvoir sikoyo akomi gouverneur et puis Kinshasa bopeto eza kotambola bien il faut balinga bafreine yo c'est ce que nous avons connu manaki Kinshasa bopeto na moni bomonaki propriété ezali malamu bato baza kosepela en tout cas qui n'échangeait malgré Covid amonaki bato baza kosala et tout ça parce que le quoi na keno mona tata mokonzi mais si non difficulté toza nango pour la salubrité ya mboka na biso ezali misolo makoki ezate la ville ya Brazzaville bapesaka gouvernement central apesaka ville la bango kuna ya Brazzaville 7 millions de dollars chaque mois pour basala misala ya bopeto na kati ya mboka alors nga na soda sata mokonzi na senga mingi ya bego to banana na 2 millions de dollars to na pesa alors instruire ministre ya finance pe babani ko pesa plutôt 2 millions nous ba ONG ba ko sala misala butu mo tongo pourquoi il faut tous na nzela na mon nebo na mona ngai butu nyonso na noza na nzela kuna la les comédies déjà mobu tout le soir na oza na nzela pour inspecter pour landela makam alors mboka ekomaki kokota bopeto en même temps tozaki ba contact na ba société ou basala bopeto salubrité propriété à ville na ndenge koki ba société na bazaki na Turquie pour la Al-Barak des sociétés mususu Cambridge bazana na Addis Abeba en tout cas kotala ba société wana to signer na bango ba partenariat to yé na Kinshasa to sali ba étude avec Al-Barak pour la propriété à ville mais avec Cambridge to signer ba contrat pour ça non seulement propriété à ville mais
pour ça, là, recyclage de déchets, pour valoriser yango, pour commissaire yango électricité. Alors, le projet avec Batouya Cambridge, il a créé 35 000 emplois. Donc, c'est toujours d'actualité le projet. Pour créer 35 000 emplois, pour payer sa courant électricité, il y a 40 000 familles. Dans Kinshasa, on avait identifié le côté à Tchang. Mais la société, pour il faut payer sa garantie. Parce qu'il y a une garantie. Mais la ville, pour mobiliser Mbongo, c'est moins difficile. Garantie, et les gens non, tu peux pas garantir. Mais c'est un projet, c'est le plus beau projet. Autre que ça, là, dans le mandat, en dehors, il y a un projet, il y a Métro Kin. Alors, il y a Al-Barak. On va à Turc, on va à Salibouté, la ville, il y a Istanbul, la ville, il y a Ankara, ça va payer dans Guinée, la Guinée-Conakry. Donc, on va payer dans la Kuna, pour signer un contrat, un accord, puis il faut vendre des exigences, il faut que tu aies un garage, un bureau, un minute au salaire. Mais pour tout ça, c'était tout un problème. Alors, ça c'est l'étude. On prend 5 garanties. Garantie, on a bunda, le lobby, tout ça. Le gouvernement paye, pour nous payer garantie, mon bout. Car on a souka awa l'année passée, dans le mois de septembre, octobre, je crois, octobre, quand on dit avec un ministre de la finance, on a payé une garantie bancaire. Alors, on a payé une garantie. Le temps sur quoi on banda, ma démarche, il y a un instrument bancaire. Donc, ça a pris du temps. Le temps peut bango baya na bami tuka, baya na babio ndenge na ndenge, mois temps. Il y a un an, récemment, il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines, dans Luanda, où tu as mis tout koyak parce qu'ils ont tellement bateau avec belé et il y a Misusu et qui est dans Angola, donc dans Luanda, Misusu et qui est dans Matadi. La minute ici, tu dédouanes. Mais pour dédouaner, c'était tout un problème. Bitumba. Bon, la ville de Kinshasa, c'est la 13e fois. Depuis que nous avons gouvernement, c'est la 13e fois que ma compte, il y a ville, et dans la mise en index. Donc, Bakanga ba compte. Bakanga la kango li kamboni. Et là l'autre, Bakanga ba compte à ville. Et sur Bakangi ba compte à ville, Bakangi na ngai gestionnaire à ville. Pour na ba nyongo oyo prédécesseur na ngai nango na niveau ya banque ngo ezebele. Alors, baza ko obligé biso, ko exiger biso to futa ba nyongo wana. Ce qui faut futi yango nante, basali procédure na niveau ya banque centrale. La banque centrale au lieu à tout nata biso, a biso tala bo négocier bo sala boy, ba banda ko kanga ba compte, c'est na ngo bo négocier. Alors, ce qui ba kangi ba compte, l'état mutuel depuis le 19 mars. Non, le 19 février. Le 19 février, mars, le 19 février, qui nous le lot, le 12. Hein? Tout ça, le 12. Le 12. Donc ça fait 1 mois et 3 semaines. 1 mois et 3 semaines. Ville, jour scellé. Donc, ma compte à ville, au coquille comme ça, un écoutate. Na ba compte dans mon un écoute comme ça. Donc ça c'est la 13e fois. C'est l'une des raisons qui a fait que na boy qui même n'a continué à la candidat gouverneur parce que c'est pas normal. Des fois je me retrouve il faut passer dans bon pas moi c'est ngai parce que ngambongo il faut na sunga moi ville parce que par contre la ville et pourtant la loi a mis comme on a monsieur Zakoloba les avoirs de l'État sont insaisissables. Mais la ville, la ville étant un démembrement du gouvernement central. La ville de Kinshasa, c'est la continuité du pouvoir central. Mais, ouais, imaginez-vous le gouvernement central de Bazana, Bakangi va compte pendant 2 mois. Ça va fonctionner. Bon, nous vivons ça. Et puis la ville de Kinshasa, c'est la capitale. Donc voilà. Donc vous voyez, donc vous êtes dans une situation, tu te dis, mais vraiment, c'est que je suis en train de vivre ici.
c'est inadmissible. Est-ce que vous avez la ligne à raison? C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Voilà, c'est l'une des raisons qui a fait que Nazala a d'abord candidaté parce que ils n'ont pas supporté. Vous allez bon, finalement, j'ai l'impression que c'est moi qui suis puni. Et puis bateau, monsieur Baza puni à cause de moi. Là, ce n'est pas normal que numéro l'État, Bomi Kangelanda, Bomi Kangela, Bodo ma dépense en salle, non, vous bloquez. Et ça, c'est l'État qui bloque l'État. Au même moment, Bazo Sengayo, bilan de la positive à Sénir Kinshasa, maintenant, vous bloquez l'État pendant 2 mois. Là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Et il y a un accident et belé, on coupe pas, il faut assister Bango. Et vous faites quoi? Il faut défendre Bango. Des fois, tu ne défends pas les cambistes. Parce que vu les assez. Les cambistes, on peut foot Bango souté, bandi sous. On s'en sort durant ces 3 ans. Donc, on va bloquer quand il y a ville 13 fois. Comment vous vous en sortez? Voilà. Pour nous foot à Batou, pour nous ça il y a ville à Kinshasa. Miraculeusement, on s'en sort comme ça, malgré ma difficulté, on s'en sort. Alors à Kinshasa, nous avons fait 5 ans à la tête de la ville. Sur le 2 ans. 2 ans. Il y a Covid, donc tout cas là, 3 ans, il y a blocage, il y a compte. Mais sur le sous mise à l'index sur la saisie des comptes. Donc, tu travailles difficilement. Alors, il y a 2 ans de gentil. Il y a un gouverneur qui est le gouvernement central. Compte ce n'est pas bon ça, ce qui s'est fait. Ça l'a été. Ça l'a normalement. Parce que l'État a bloqué l'État et ça l'a. Comment? Comme vedette, à succès. Oh, dans la binayo. Bateau nyoso babeta kabale, babeta bazan succès le Ronaldo bien le roi Messi. Pour un succès c'est un plaisir. D'ailleurs, l'entraîneur entraîneur va jouer. Ceci n'a pas dit va jouer va ça la collègue au bango basala. Et ça salo pas cité comme on a côté qui va projet à bien par exemple les mitukezo comment pour l'assainissement, marambo belé oyo tiki na mesa zando inauguration déjà bientôt là. Mais prédécesseur no ya ko se retrouver na yango mais gentilingo bilambaka tiki na ye kaka. Bon on a idée ça ba idée à bateau bazana likundu. Ça likundu. On a vivre na likundu et puis je ne souffre pas de la jalousie. Alors ba projet local là où il y a auto bandina albarako ba bitukeye tout ça atanga ina ko chance il y a ko conduire projet na tete na suka. Mais bateau boya na simananga ba que moto abane projet ezango bila pe azaki na ba idée ya malam. Donc il faut ba continuer na ba idée wana. Partout biso de kaka so to moni ba idée ya malam to za ko pesa bato. Ba idée na to ko pesa ya te pour ça pour biso. Ba ça pour na bateau ba wala si. Gentilingo bla mutema mabe kana suka manda na ye akomi ko lancer ba projet ya bien ou bénéfique na ba kinois pour bato baloba ke ezalaki ngobla mutalansa ki même si oyenda exécuter yango za vedette na sima ya muto wana. Et là, parmi les journalistes, il y a des communicateurs, il y a des missions qui sont mitema likundu. Pambate banda na banda qui mandat nangai, la banda qui projet nangai liboso ina identifié qui et là qui elingesa. Alors en gros, en 2019 et en 2020 tout bani misala elingesa qui quittim, ba manifestation ba Ngiringiri, Babalabala Landou, tout ça, Liango, Babalabala Victoire, tout ça, Liango, bien vous communiquez en hauteur, Babalabala de la paix, Babalabala Sekomaf, Bolubela en militaire, Babalabala Pozo, Babalabala Permanence, Babalabala Oshoué, Bolubela en hauteur. Babalabala chrétienne, Bolubela en hauteur. Bapon mingi tout ça, Bolubela en hauteur. Bapon Bongolo. Les ponts Bongolo. Nous l'avons inauguré en 2022. Mais Bino Bolubela en hauteur. Donc c'est-à-dire que Binonde, vous communiquez madame Mouté dans Missala. Alors, Nasuka. Bisonde Paleto Kendekoluka. Nasuka ya mandat na biso. Tout ça, Missala. Moi, ndam. Mais si on compare na tout ça, il n'y a pas photo.
Là, c'est dans Souka Tosali. Tout ça là, avenue Ngouma, dans ma campagne. Tout ça là, là, ni ma collecteur, na ba digue côté Andanou. Tout ça là, misala ya maman Mobutu. Tout ça là, misala ya là, boulevard Salongo. Ainsi de suite. Bah, misala, c'est vrai, les alim. Moi, mingi, mais à comparer au tout ça qui est dans les Bosso, ouais, les Bosso et l'équipe. Donc, c'est-à-dire que analyse comparative au Bino Boza Rosala, en tant que journaliste, Boza Rosala, on a un mabé, il faut vous renseigner. Et puis avant, Totongi na ba polyclinique, Totongi ba bureau belé, ba funérarium belé, Totongi ba terrain, il y a basket, il y a football, il y a tennis, Totongi yango, na Kauka, Totongi na Limete, Totongi na wapi. Totongi na Salongo Iskia Toliawa, Totongi na Lingwala, na terrain Mibale, ainsi de suite, mais vous n'avez pas communiqué, vous communiquez en côté. Nous avons battu Mikolon sur la salle, nous avons Piolo, la Mikolon sur la Piolo. Non. Au pays, c'est une réponse. Voilà. Donc, les journalistes ont communiqué aussi longtemps, Gentilini, Blamba, Kalobina, les journalistes, et le logo dans la salle qui est en bon, c'est-à-dire, nous avons maman Mogo, qui s'occuper de la communication à Téléville. Peut-être hier, nous avons ça. Mais dans mon équipe, nous avons ça sur Koyo, nous avons communiqué dans la Malabo. Et puis, misala msuto sali neti ya ba décoration ya ville. Depuis mboka na msuto banda 1960, ba boso bana Kinshasa ba na ko vivre magie à Noël. Wana bolobela ngoto bolobela on bala moko mi balé et puis ici. Mais na mboka na biso ko na Kinshasa so bokomi na période de eleko ya Noël. Ya bonne année. Bo senga ba panga kaka moi elamba ya sikesili. Mais beaucoup de temps, moi, est-ce qu'il y a des décorations qui sont boyées, tout ça. Mais peut-être Papa Noël, dans la banque, on a la classe, mais la décoration, on est vivre avec ça, grâce à nous, c'est une première. Mais on a beau le côté. Alors, si vous avez ça la grande roue, la place, il y a la gare centrale. Tout ça qui va à Slash, la Kingabois. Donc, tout ça, moi, l'innovation est belle en si peu de temps, tout ça là. Et on n'a pas eu beaucoup. On a demandé à Avenue Mongala. Ils ont équipe tout ça, les caniveau renversé, tout ça, les valoir. Et puis, tout le monde minda. Bon, rien qu'éclairage public. Tout le monde ça, on lit. Voilà, Gentilini Blambaka, et Kota. On a un écran. Alors, elle a bien comment on sali avec le temps. Parce que tant on a bandé Moussa, on a ça, boutou moi poko. Avec cette volonté-là, bon, comme nous avons chef d'entreprise, bon, voilà ça, ils ont ça, ils ont et puis, je ne suivais pas la communication. Donc, bon, ma communicateur peut pas ça là, bon, voilà. Mais nous avons fait ce qu'aucun gouverneur n'a pu faire avant nous. Le gouverneur au biseau de Kouti a sali. Donc même pas un dixième. Gentilini, la gouverneur Mokota Sala 1 km pour la première fois qu'un gouverneur puisse construire terrain local ici à Tozali. La CPLI, depuis un certain moment, d'ailleurs c'est depuis 2022, on a organisme de la presse, l'Afrique centrale et tout. Dans le Congo, on a un trophée, il y a meilleur gouverneur depuis l'indépendance du pays. Donc c'est une forme de reconnaissance. Oyo, papa Nisango, bazango vis-à-vis ya biso. Natina, ya misala o biso to sali. Mais dans ce moment balebele une bonne dizaine de fois bazango pesa. D'ailleurs oyo bamsu bazo s'apprêter, ba biso ba pesa biso susu. Donc o bazango ba pesa kaka, l'abondance ne lui pas. Ba pesa kaka, c'est le côté. Mais parce que bazango reconnaître misala. Ba misala o biso to sali na kati mboka sous le leadership. Il y a le président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la première fois, Gentilini Blambaka, au PC devoir, n'a pas eu politique et belé. Toza on a salongo et en pleine nuit, nous sommes en train d'enregistrer une émission. Auto ajouter juste 2 lumières, mais la majorité de la lumière il y a terrain où il a tikombo na yo. Il y a moto tout na mutu na musoma motali ba terrain pour la jeunesse. Stade où il a tikombo no etongami na misolo ya yo moko ya poche na yo. Tous les années, il y a gouvernement, il y a ville province, il y a Kinshasa. Bon, et il y a gouvernement, ni il y a gouvernement provincial, ni il y a gouvernement central.
ezali misolo yanga moko d'abord en tant que mwana ya quartier oyo esika nakola mpe toza na bato ya bandeko na biso ya ok plast bapartenaire na biso oyo basungi biso batie biso maboko po totonga esika oyo ezali cadeau ya mwana mboka Gentil Bilambaka. naza koremercie bango mpe bana baleki na ngai ya quartier baninga na ngai mpe biso banso tosanganaki lokola moto moko po ete tolandela misala baninga mosusu mpe bandeki kopesa mpe mwa misolo ya ndenge ya moke yango wana ezali initiative ya biso moko bana quartier mpe ngai en tant que tourute na bango représentant na bango nazalaki oyo ekoki mpona projet oyo ekoka kosalema na ndenge touti kolanda na baetando tokomona gestionnaire ya terrain awa Emmanuel Isungu na bandeko ya Milvest oyo baza na biso esika wana kozwa bamesure esika oyo awa projet nozali na yango susu à la longue mpona terrain oyo elongo na société Milvest oyo baali kotonga batongi centre financier ya RDC et aussi oyo bakotonga Arena. Okay. Alors projet ezali awa nano esili nano te tozana bavestiaire nano esili te et puis etikali totia gomme bomoni ezali béton totie couleur likolo ya béton mais esengeli totia gomme mpona terrain ekóma na banorme olympique mpona bamatch mosusu mpe ya niveau international ebanda kobetama awa déjà bamatch ya niveau national eza kobetama esengeli tocontinue mpona terrain oyo ezala na référence moko ya monene na kati ya mboka na biso. Outaki kolancer année passée édition ya Gentil Black Cap et outaki kosila année oyo oza ko préparer ne puis par rapport à académie Omnisport Gentil Bilambaka ozali ko lancer projet ezali nini na kati ya académie wana et ndolenge nini makambo ezali koleka kuna na kati ya projet wana. Bon projet ya académie Gentil Bilambaka mpona kosalisa ba jeune bayekola sport oyo tobengi basket parce que pratique ya sport eza kosangisa bato eza kovéhiculer ba valeur ebele ya solidarité ya amitié ya fraternité et puis eza kopermettre bato bazala na esprit d'équipe ezali mpe kopermettre bato soki oyekoli yango na ndenge ekoki okoki kokende liboso makasi okoki kobeta basket okoki kokende na ba NBA kuna kokoma kuna okomi ndenge tozali na bajoueur lokola Mutombo Dikembe il pèse des millions de dollars kaka mpona basket oyo abetaki eza na homme politique moko te na Amérique oyo azwi mbongo mingi lokola Mutombo Dikembe azwi na kati ya basket. Toza na Congolais moko komona ya Boussele Gershon abeta na États-Unis azobeta pe l'équipe de France. C'est un Congolais ye mutu akoporte flamme olympique oyo en France même dans le département il y a l'air na kati ya province il y a Dreux en France donc ça ils ont ça la fierté il y a le coup mboka na biso parce que abotama na mboka wana qu'on Dreux okay. Mais ma parents ne baza ba congolais ye moko pe aza congolais et bato ya lolenge wana baza kosala sport na niveau international bakobeta basket na ba NBA bakozwa misolo mingi na misolo wana mpe bakoki kosalisa na yango mboka. Voilà soki toza kopromouvoir sport toza kopromouvoir bomengo ya mboka na biso parce que bomengo ya mboka eza kaka te diamant eza kaka te cuivre eza kaka te lithium non eza kaka na kati ya sport ekobota mbongo mingi na kati ya bafamille na kati ya baquartier esika bato bazali esika bacommune bomona non voilà moi bandako etongami bien tout ça ndeko azalaki wana atie moi voilà bato baza se développer au fur et à mesure bato baza kokola
Voilà, on a pour ça la promotion. Esprit nezali ko animé parce que tout le monde Gentilingo Blambaka aloni ba terrain moi mingi na ville ya Kinshasa. Oyo ba kino ba yeba te ke ba terrain wana ezali etongami na Gentilingo Blambaka na mandat na yo. Tozana terrain oyo sika tozali. Oyo ezali pour na basket, volleyball, tennis de table robeta ma tozana terrain à 7e rue le Mété. Tozana terrain sur université na Kauka oyo eza to moni pe na piscine mo eza pembe na terrain football, tozana terrain na 24 novembre en face à l'espace Schengen. Esprit nezali ko animé soit quelle a été votre vision pour na kotonga ba terrain wana? Bon, dans ce qui on a une ambition avec une seule ambition qui est celle de servir d'abord ma ville en tant que gouverneur, notamment avec ça. Et puis nada ba bandeko, baleki, ba kulutu, ba noko, ba cousin, ba bazali belé na kati ya Kinshasa bisika bazali bakutana quand même na mwa ba infrastructure na ndenge koki ya bana na bango bakozwa mwa récréation bakozwa mwa se récréer koya kobeta mwa basket koya kobeta mwa tennis koya kobeta mwa volleyball donc biso tomana kokola tozali na ba terrain ya ba tennis. Il y a un volleyball, il y a un basket, il y a un funa. Il y a un funa, il y a un tenue de la Gombe, il y a un collège Boboto. Et puis, tant que tu voyages, tu as un poto, tant que tu as un funa, il y a à peu près 8 terrains à basket. Bakamati, Bateki. Il y a 2 piscines olympiques. Bateki. Ezaki na batterie à tennis et belé. N'est pas nombre mais teka nyonso. Ba gouverneur ba zaki boso na bateka ki bena. Ebite so gouverneur ateka. Ba tongi bandaku wana. Kaka bato balala kuna ne ba kinoko. Mais batterie ba tennis ba basket ne ba dozer belé wa. Ezako permettre bato ba ezala l'espoir que bana na bango lobby na lobby na tina kala ya basket bakoki pe kokoma bato ato tangi kelasi mingi te mais osali mwa basket na yo osali mwa football na yo lokola ba Messi lelo yo so ato tangi classe Messi akozwa na mosala okoba no tanga même ba chaussures oyo ya somba bana ko gérer tam so fortune na ye mais Messi aza Messi ata yo tangi classe ba doctorat ndenge na ndenge. Soko bimi na Messi malobo Messi ya koloba ya onde ba parce que asal musala ya football o endima mi moki mobimba pe batonyoso ba moni batonyoso pe bani Gentilingo Blambaka en 5 ans na uti ko tindela ona tongo awa image moko policier mi balé misatu ba ko simba parasoleil mama moko kolanda bango sima o lelo koma chaque samedi 500 francs ou 1000 francs. Ceux qui étaient au Botolio et l'autre, en 5 ans, collaboration dans la police, ils ont qui l'Olengenini parce que vision notre comme on avait à place nous au Kiti, au PC hors de bas à la menacement et ça les longues salimité et puis les policiers au bas tracassé au Congo la voir même bon ou ticket à 20h dans le marché pirate au Yoko Boumaka matin midi soir. Bon, on a un problème, il y a formation. Il y a des policiers mingi bazako kuzobango na misala bazu formation te bazu bango ka pas effectif ils ont zanga allez bazu la spécialement formation à 2-3 jours allez ba pèse vraiment cette façon de faire là et donc pour aider bisoter là comme on dit ko la ça pèse indimisa ba pratique on ici et qu'on continue ba pratique on est pendant depuis des années bisoto yeto kutango mais tata mokonzi a pesa ndimisa ba pratique on est ici là ba sous commissariat ba ko recruter ba policiers puis ba ko pesa mo ba tenue ba ko pesa mo minduki et ça ce n'est pas collaboration dans la police. Alors, en 5 ans alors collaboration ils vous ont vraiment aidé. Collaboration ils ont dans batou to ba tata mo maman moko so so ba congolais to za ko yoka na biso mais dès lors que ba difficulté mikakatone ali la tina tam so ya mbongo. Tam su bango ba mbongo bo wana besoin mbongo biso pe koto ba compte za okanga biso tam susu mbao bo sa ndeni tam su boko defa bo pesi mbongo
Tant que bopesa bango na ndenge oyo bango baza kosengela. Donc eza kaka moins difficile, mais toza kobunda kaka malembe toza kokuba, mais c'est très difficile. Gérer la ville, sur oza na ambition de biso za nango, et puis comme buter parce que ma moyen ezate, ezali très difficile. Et puis bato mususu baza koya na ciment, kokota isomaniam, pona kobebisa musala yo oza kosala. Ezali pas si mingi. Mais nous avons fait ce qu'on a pu faire. Mais j'aimerais rappeler ici qu'avant Bissotoya, le côté gouverneur, mon côté, a sali 1 km à Nzela ici. Bissoto sali Banzela, tout sali Bapon et Belé. La côté du gouvernement, a sali Bapon. Bissoto sali Bapon, Bongolo, Bapon et Belé. Sur l'avenue qui quitte, il y en a 2 au Coca. Donc tout sali, na Bongolo, Bapon et Zami Balé. Tu vois? Et puis, nous allons continuer. Voilà, Jean-Tini Ngobila, au Sali 5 ans dans la ville-province à Kinshasa. Tu as remarqué que dans la période, l'opposition n'a pas marche dans l'époque avant Binoboya, dans l'élo, et ça qui sont sur le lingue mogoté. Politique, nous, Jean-Tini Ngobila, qui est en place pour que les politiciens opposants, il y a régime, il y a Tshisekedi, il pour contraindre Tshisekedi. Bon, on a ça à niveau d'anglais. Le Mokonambo Kapé, Tata Mokonde Kolo, Félix Antoine Tiré de Chulombo, à Sali. Du fait qu'il y ait, comme élu président de la République, Nakata Mboka Nabiso, Congolais, il y a solo, puis moi à Kinshasa, les Congolais se retrouver naïe. Bayebi Bizali naïe, Bayebi Skabotama, Bayebi Lolengeni Nakola, Bakobi la confiance. Mais ce qu'il y a initiative, il y a des meka kotumisa biso, bakutani pe na organisation biso qui est en place. Mais le quoi la biso parti na biso et comme est déjà plus populaire yaye, donc on va te belé na ba meeting na biso. Tu vois? Et puis tu comment ko bangise momke. Tu vois? Bon so ça sous meeting biso to sala sous. Bon malé les gars le gars a en difficulté a comme ko bang. Et puis pour nous sécuriser Mboka Kinshasa, tu as une zone neutre où il marche et il sale maté. Donc bah comment vraiment la difficulté. Donc voilà la stratégie nous sommes autour salaki. La stratégie est en belé. Même gouverneur royal c'est maintenant peut seulement la stratégie. Faut nous gérer Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, vous quittez enfin la ville-province de Kinshasa après 5 ans de gestion. Quel est le sentiment éprouvez-vous et comment jugez-vous votre propre bilan? Bon, le bilan, d'abord en ce qui concerne les sentiments qui m'animent, c'est un sentiment de reconnaissance envers ceux-là qui m'ont voté. Ceux-là qui m'ont crié, qui ont fait de moi gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est un sentiment aussi de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, qui m'a assisté jour et nuit. À chaque seconde, il n'a cessé de renouveler mon souffle de vie. Il m'a rempli des bénédictions et des grâces qui m'ont permis à gérer la ville de Kinshasa comme nous l'avons fait. Nous n'avons pas, la prétention de dire que tout s'est passé à la merveille. Et on a fait des très grandes choses, mais en attendant, sur notre échelle, nous avons fait ce qu'aucun gouverneur n'a pu réaliser avant nous. Okay? Tout à l'heure, vous avez cité pas mal de réalisations qui sont connues du grand public. Je pense que les Quinoises et les Quinois ne sont pas dupes. Ils savent ceux-là qui ont travaillé. Ils savent également ceux-là qui n'ont jamais rien su faire. Alors, j'ai quitté la ville de Kinshasa, en tout cas dans les semaines qui vont suivre, je ne sais pas, peut-être il y a encore quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, ça dépendra de l'orientation matérielle de la CENI. Je pars avec un sentiment d'avoir accompli pas mal de choses
je pars aussi avec un goût d'inachevé. Quel est le goût qui a été inachevé? Ben, c'est par exemple le projet Métro Kid. Le projet Métro Kid, il y a pas mal de projets. J'aurais voulu, moi... Métro Kid est train j'aurais urbain. voulu, Le train urbain. J'aurais voulu, comme j'avais dit dans ma précédente émission, j'aurais voulu faire un master plan pour la ville de Abidjan. Avec l'accompagnement du gouvernement central, on aurait pu faire de très grandes choses. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu vraiment une grande collaboration entre nos deux institutions. Donc il y a un sentiment de regret que je ne pourrai jamais oublier. Mais c'est ça la vie des hommes. Voilà, je vais demander aux amis qui sont à la régie, vous allez parler de nous apprêter le capture de messages des internautes, ce que disent les Quinois. Il y a quand même des captures, quelques messages autozui à Bandeko, au bako regretter le départ nayo, au bako pe sayo merci, au yope bazali reconnaissant na oyo salaki na ville à Kinshasa. On est dans les publications nayo sur l'éclairage public. On peut lire le commentaire. C'est le 24 août 2023, quand vous avez dit j'ai lancé l'éclairage public sur l'avenue des écuries Angaliema qui lui, depuis des décennies, dans l'obscurité. Ndekomoko Kombonaye Louenissa 10 qui a dit félicitations Boyende et Zalaka. Mais s'il vous plaît, le suivi est important. Voilà, là, Eza, le plus grand marché central d'Afrique. Oyo Gentiningo Bilambaka a outiko réalisé. Quand vous avez lancé cela, il y a un commentaire de Joseph. Il a dit, messieurs les gouverneurs, j'avoue que l'œuvre est au-delà de ce qu'on pouvait manger. Ata Oyini Mobali, Lingaka Mbangu, Naye. Bravo à vous, cher gouverneur. Là, nous avons encore les commentaires de Manassé. Bravo à vous, messieurs les gouverneurs. Gentini Ngobila, pour votre travail abattu au sein de notre beau capital et nous allons les protéger jalousement. Grand merci à vous. Nous avons le commentaire de M. David J.R. Diema qui dit « Nous savons que l'Africain a du mal à reconnaître le mérite de son frère, mais ses œuvres sont trop criantes. Félicitations à vous, Excellence. Vous construisez des routes qui vont faciliter la circulation de tous, même vos détracteurs. » Bart Soumou Moutaba, rien à dire. Birmanie est à 2 minutes de chez moi. Je suis témoin de cette bonne volonté manifestée par le guide suprême Ngobila Mbaka. Estime, à mon humble avis, je pense sincèrement que vous aviez travaillé selon vos moyens et vos urgences, mais je crois profondément que le travail paye. Nous ne devons pas nous arrêter là. Continuons toujours à travailler pour que chaque quartier vive dans les meilleures conditions. Monsieur le gouverneur Gentiningo Bilambaka, Otangi, Oyoki, commentaire na Tangi, le Zabebo. Là, je félicite votre équipe Digital Ngobila, conduite par Issa Joe, qui nous ont aidés avec ces commentaires. Oyoki, lo lenge nitango, Koyo Kabandeko, féliciter. Bon, tant on a. Nazar ba félicitations et là on peut s'engager et sengo mais na mawape moi mingi parce que on a kanana sala na salika mondam j'aurais voulu na sala pinza makambu pinza au biso to mona na ba miki misusu na sala ngo mais na ko sala ngoti par manque de moyens. Et puis, blocage, Tindika Tchakal. Bon. C'est compliqué. On a fait ce qu'on a pu faire. Mais, Bango Sepeli, là, on remercie Bango. Et Biska, nous sommes à Kendaka, surtout dans le quartier, le Bakala, Bumbu, Selma, Bangiringiri. Tout le félicitations, soutenir Mingi, Bango.
banzeli ezalaka te, banzeli ekoti, bamine ezalaka te, bamine ekoti, bapont ezalaki te, bapont ekoti, bakofélicité mpe mpona grand marché, bakofélicité biso mpona baéclairage public, bakofélicité biso surtout na babala transcommunal, lokola baelengesa, bakikwiti, de la paix, basekomaf, baza kofélicité biso. Esika bato bakritika biso mingi, ezali makambo ya salubrité na makambo ya baembouteillage. Makambo wana ya salubrité ndenge tokoloba boye biso solution na biso ezali kosala salubrité ndenge basaka na poto. Mpona kokoma na niveau wana il a fallu tout un processus. Processus wana mpe ezali ebandeki kosenga misolo ndenge na ndenge, ebandeki kosenga garantie. Garantie epesami grâce na tata mokonzi sikoyo misala ekobanda. Tokobanda misala mpe tokotikela baleki ou bien bakulutu oyo bakoya nsima na biso. Na maye etali baembouteillage na bi mpona embouteillage esila na mboka na biso esengeli tokotisa train, tokotisa machine ya kauka ekota na kati ya mboka na passage moko pamba ya train kote oyo edu 3200 personnes ememi bango na euti na nord eke na sud kote kuna est 3200 ememi eke na ouest et puis de façon transversale train eza kobaluka na mboka bawewa ekosila baketch ekosila sécurité ekokota parce que train urbain ndakisa métro kine ezali na confort ya makasi pe ezali na sécurité ya makasi. Donc les gens vont pouvoir voyager en toute sécurité et en tout confort, dans un confort vraiment souhaité par tout le monde. Alors pour Nayango, il faut projet wana ekende liboso gouvernement central atia biso maboko projet wana ya train ekoka kobanda. Nati kolobawa to surtout bandi amorce soki to pusani ba problème nyonso ya ba train oyo ya ba embouteillage ekosila ba problème nyonso ya ba wewa bato baza ko voyager en insécurité ayikola ya wewa boye ba yibi moi sac ba yibi moi téléphone ba bendi téléphone ba bendi chombo ezali passe eza pe na ba accident ndenge na ndenge ko voyager na ba wewa ningi baza ko voyager sans casque baza ko matana kata ba o likola ba wewa na casque ezali te omona kwei mutu epasuki akwei abuka lokolo akwei abuka loboko donc eza na ba risque ebele. Il faut éviter les risques et pas à Bana Kinshasa. Ce qui projet wana et bandi penza ba train comme koto molamboka bomona mboka et kokota nakati il y a dimension oyo ba mboka nyonso ezali à travers l'Europe pe ba grande ville nakati Afrique. Bomona changement et kosala ma makasi et puis mentalité ya batu et kokoma ndenge mususu mentalité pour changer ma casse. La question qui fait parler la population quinoise, monsieur le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, est-il vrai le ministre des Finances a Tinda Kimbongo éclairage public dans la ville à Kinshasa? C'est beaucoup de millions d'éclairage public au Tchatolanda, on a la télévision, on a Ezali Mbongo ya ville à Kinshasa. Mais la correspondance à ministre des Finances à lobby, c'est l'argent qu'il a pu de caisser pour qu'aujourd'hui qu'il y ait l'éclairage public à Kinshasa. Vous validez devant nos caméras? Bon, projet, il y a société, on a comme Solectra. Le projet Mongo, il y a 13 millions de dollars au ministre à Futaki. Mais, Batouana, société, on a Batelebiso, éclairage, Kakana, Elingesa. Mbongo, sur 3500. Il y a Mbongo, ministre Abimisaki. Sur 3500 lampadaires, candélabres solaires au Bisoto Komandagi. Batouana Batikaka 185 mindes. La haute mission c'est Tigali, donc c'est les abangotés. Donc, ce que tout le bango, tout le temps, oh non, voilà, IGF. Akangi, marchandise d'Abisso, na Matadi.
Dans le retour à IGF, IGF a dit non, voilà, ils ont été. Voilà, IGF a combien de la bango. Mais est-il que Batouana, Basali, Moussala, ils ont mis 185 lampes. Missoussou, donc, Basalate, Basali le roté. Oyo, éclairage au Tosali, au Tosalango Mingi, dans la société Moroko, Mabeltech, et M. Mabélé. Et puis voilà. Mais sinon, à part ça, rien. Donc, monsieur, on dit Bisso gouvernement central, gouvernement provincial. Budget na Bisso, il y a investissement, il y a rémunération, il y a fonctionnement et outaka na gouvernement central à hauteur de 80%. Les restes, Bisso de façon additionnelle, de Tubundenara, Malem, mais pour ça là. Bon, ben, ça là, mais 80%. Et il y a un terme de rétrocession. Mais rétrocession, on appelle Poneya. On peut si Mboa Boy, on peut si Batou, Bandim. Donc il faut avoir Batou à Bisso pour Dondim. Mais c'est notre droit, Babiso, et rétrocession. Mais pour tous en gros, il est difficile. Il y a minute. Et ça, il y a 8 mois, toujours même pas. Il écoute à mort. Donc, pour on a beau fonctionner, il est moins difficile. Et puis, voilà, Ngobila, foot va fonctionnaire, fonctionnaire, foot dans le gouvernement central. Il va foutre à Bango, le budget du gouvernement central, il va foutre à Bango directement. Bon, on va appeler, il ne gagne pas dans le donc, on va faire comme un amalgame. Oh, Ngobila, foot va fonctionner. Ngobila, foot à membre du cabinet. Membre du cabinet, Bisso, ou va fonctionnaire, Bisso, tout fout à Bango. Voilà. Mais où est-elle va fonctionner? Il y a hôtel de ville, bah Foutamara, dans le gouvernement central. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.